Capage TV. Capage TV. Popoye baso sperme no eza bien. Il faut la pembe penda neti papier na biso boye. Et puis ezala lokola crachat. Donc eza vraiment gluant. Eza lokola pâte. Nde sperme ya bien yango wana. Ezali ba mibali oyo ba mataka na bango eza na vite. Mususu azana na litaka mobimba. Mais eza na motilité te donc vitesse oyo penda ekima ekendeti na matrice ezate. Mususu pe azana litaka kaka na mutu na mukila ezana eloko te. Mususu azaka na mukila mais na mutu ezana eloko te. Mususu pe eza mubimba mais eza vide. Ezana vitamine te. Ba mibali wana bazana possibilité te ya kopesa moi sizeli. Nazana kisi ya ko déboucher trompe, nazana kisi ya ko déboucher règle, awa tozana débouche règle. Tetanga oyo, c'est vraiment un thé miracle. Thé oyo je conseillerais à tout le monde de le prendre parce que eza en même temps préventive, en même temps curatif. Thé oyo ezo sunga bandeko bazana problème il y a tension, problème il y a diabète, problème il y a barin, ce qui ezo filtré bien thé. Barin na yo pourcentage ekiti, balingi batia sous dialyse, yakana ko banda thé. Remorquage eza un problème thé, celui papa azali mais celui pas zate ça peut un problème thé. Orobunda nango kati orobota. Mususu eza aza complexé. On dit maraté que koka ozwa mwasi ya bongo tango juillet alors pour baye ba que juillet au kobeta lisolo. Mususu azolo bango ka pona obebi sa réputation mutu. Pour ba mibali mususu pa to bima na ona été. So va bien tinga makabima na o aucun dimisa pe ba to bien petit a faux petit na leka. O leka za ba parcours à vie o koma kombote. Comment te moni biso ba basi to préserve ka réputation parce que moi si azaka tout le temps exposé likambo ba kokyo ça moi sina mobali mais ya moi si au mona et matins été au moni yaza moi si il fallait pas na compte il fallait pas wana ozana on a besoin ya obeta tango te bato ba mona biso ba mona o pe ba mona te Namona bango to solo la masolo nakoma na bundese balobi kende na tame yoko fanana yekese aneo neo tamtame aneo bidi esra yo na nyene yo le tam yo na nous c'est la compétence et chez nous du luxe et de la présence. Wifi au bord, c'est la classe. Donc, quand tu es à l'aise, pépère. Donc, ton cos, mais surtout, c'est tam voyage. Aneo, neo tam aneo, kumba bisona nzela lola. Aneo, evandelia cuire. Aneo, wifi à bord, mais la lola. Badroua biso batutu kaloji. Tant que tu es tam voyage, c'est la classe. Ça c'est comme Wenge Big Family, Neo Tam Tam. Il n'y a pas deux, le seul. Ya lelo ya sika mwana kongo yokelanga eloko oyo onyokwa mape mingi kofutela mapangu okoma neti bakinela yo molimo ya kofutela okoma kolota bokolo lopango sanza nyoso di abala groupe eye solution pona yo papa pe mama okoma pe mokolo lopango etie na disposition na bino ba terrain ya minene ya 20/20 cadastre à partir ya 5 000 pe 4 000 dollars ya pamba okobanda kofuta yango a crédit veut dire ndambu tu okosilisa nyonso awa na commune ya Selebambu référence kaka na route principale OVD wana okanisi esili abala groupe ezana ba mibange na ba concession ya kosakana te na lutendele na commune ya Mongafula na Kimwenza gare référence Lac Mavale et kopesa yo opportunité o souscrire na mabele oko makolo lopango kasi oza kofuta mbongo ndambu ti okosilisa lopango ekomi ya yo mikanda nyonso okozwa courant ezali forage pe
ezali po ozwa mai kitoko bango moko bakoki kodefisa yo nsima obanda kotonga malembe ti okofuta omettre en valeur parcelle na yo baterrain na bango ezali penepene ya makadam basalaka pe construction vente pe modification ya babarge balenière métallique pe bapousseur kongo mobimba eyebi yende spécialiste na masolo oyo batekaka pe toutes sortes ya mabaya lokola bois de charpente lifaki bois de tola bois afromosia pe misusu mpona kokota na contact na abala groupe baza na kati ya port baramoto to pe obengi bango na numero oyo 097 93 83 406 abala groupe solution ya mobange mosungi ya bana mboka. nalingi kokula kokota mwasi mona kinobala solo ye na moto toni cascol kama mikolo na moni voiture manèvre nandimi munanga na musala po na moni condition mikolo sa moto mawato na ebisio na ba droit pine obandi lombo na ebisio ma sécurité soko soli ya bo et ba voiture les autres na ba vita tika ko ye penza base d'abord consommation moins suka na moto dance basi na bibai mudu tutala no za metane pesa na kaja ya République démocratique du Congo aza unique aza presque ba province nyonso yo mwana mama zo ka kobala zo moto cascol bunda na moka ka 6 mois c'est la mariage ko les députés baza na moto oui kama solo ya koyo ifemi na moni mutu na cascol na kisasa tena ko mata moto et comme ça va te ko fana tila tani ko bandiwa mbasta bibali tout à repousser. Mais si facilité, facilité. Et puis bah dora. Vraiment et les kelinga. Na mona na moto et flatenga. Ko batanelo na tiki makamane na comme na moto. Et puis moto ni cascol. Autre chose qu'on a des chinois. Jeune garçon qui kokola. Tika makamba gauche droite. Oh te boulot ya boule. Combat de bombi bisoté moto ya boule. Et puis nous moni amour. Et ça na modèle pour sachet internet. Tika oh to ça va moto yo kanga. Et ça na 3 pinets. Mais 2 pinets. En plus là aussi quelqu'un na 4 capitale. Et ça na croisement qui boga boga ça. Na barungu. Numéro combien? 33. Voici na prix ya bien. Et simbi na yoga. En tout cas tout yo. OK. Capache Télévision, merci na o nyos ba yambara biso na banda na bango. En tout cas merci boza ebele. Ngai na mama Kati tolinga bino makasi. Bino po linga biso makasi. To mona ne bo montaka malembe na ba émission na biso bokoma vraiment ba très belle émission intéressante. Mama Kati ça a besoin ya ba machine. Azan a besoin botia pe maboko pour ba produit o asala na maboko na yemoko a no sala on pe na ba matériel na yemo parce que tobi moi si ya makasi yenda tunga mboka ezate ke ovandi osala ke loko te yo zela ka fin di moi papa pe so mbongo te biso to encourage bato bazala abandi ata na attaque kana azokoba merci na ba onyos parce que na biso na ba prière en tout cas merci na ba onyos parce que na biso na kobenga na ba SMS en tout cas aza disponible aza mutu pe ya mabonde donc soko komeli ozui été rappelé ye le mère aye na ba produit na ye a ko expliquer biso lisusu de plus en plus ba produit oyo esala ni net vie claire voir clair hein voir clair on a mon appel témoignage dans mission non ça passe bon mon ami colonne on la ta ba lunette mais na habité na négligeant kiso ya mère mingi na chango non natala mikolo yo matele da mato inga na noka sa tension or que tension ba tuté na koti mabondeli or que bilo musu ça ko kota li bondeli te ça mérande kisi si depuis na che voir clair oh misu na ngado na makele na mato eza souté non non ça mérande nga oh ni délivrer nga na makele na mato or que salité misu soigner misu oh yo ka bien ba tout super oh yango buma kapashi bo yango kapashi zo ngenga bondeni mère Kati on peut ça solution na bato ba boti na bato bana na posa ko bota na ba o ba mi négligeaka zemi ezali nango maladie au paiement nde bozo komana eza maladie ezaka ke piu ana libumu ngoronga bima abimi eza maladie yango na mama Kati on peut ça conseil belé maman bonio en tout cas je veux bien par la grâce de Dieu de l'autre
tozopesa na mwa lokumu na papa na biso basala makambo ebele na mboka en tout cas baomérité baomérité ya bino ye wana si ya biso mobutu suka ya biso ya code 32 suka bangala oyo bange tozala tribal te toza tribal te bato balanda biso mbote mbote mingi na bandeko balandi oyo bozolanda biso na Capache Télévision ezanga wa bino maman Katimunga nazali naturothérapeute nazali ko soigner quelques maladies au moyen de plantes naturelles nazali bongo na commune ya Ngaliema na quartier Kinsuka Pêcheur na avenue Maindombe numéro 99 référence carrière Carré Grèce kuna na yambaka tous les jours sauf le samedi et les dimanches. Consultation 15 000 francs congolais. Naza disponible de 6h à 9h30. Numéro de contact Nanga Ezali plus 243 82 20 000 12 Nasuka. Deuxième bureau Nangai Ezali bongo na commune ya Kalamu na quartier Matonge kuna na avenue Ikelemba numéro A9. Kuna na yambaka tous les jours sauf le samedi et les dimanches, naza disponible de 12h à 14h30. Mais ba bureau netika la kapolele de 8h à 17h. Consultation 15 000 francs pour tout le monde. Ozala à l'étranger, tout comme sur place. Numéro de contact plus 243 82 20 000 12 Nasuka. Na sengi na bino bo s'abonner massivement. Na chaîne YouTube na biso na kombo ya Nation Puissante Télévision. Parce que kuna boko zo ba détail o a tozuite yango na pesi bino mbote mingi bo landa vraiment déroulement ya émission oyo boko apprendre ebele bo bongisa babiki na bakaye. Somo. Mama to banana na actualité na biso ne ka rezalaka. Pourquoi ce qui mama azali na zemi étape wana balobaka il faut ami bomba malamu et puis amelaka makisi oyo etangami makila alandela penda ba consultation prénatale. Ezalaka très important parce que étape wana eza étape oyo et fragilisaka moi si. Tant aux hommes ma charge ou beaucoup mis le col à 2 personnes. Donc tant aux hommes non yo kanzalate pour ça coller ezate il faut s'efforcer au lia parce que moi no azana kati yeba otiela sanité akolia kaka au travers biloko oyozolia. Pourquoi balobaka moi c'est azemi fois mi batela komi batela et lobite que sokoza azemi komi malade ozolala osala le côté oyo pe basala ke le côté bazali bato ba colle ezaka fragile yango basenga ka basala bango ba cerclage et puis cerclage basala kaka na Kishasa na poto ma cerclage ezate oui awande basala kuna olali kakata batira makolo Bautama kolikoto zaka na position olala kaka po ba moindre mouvement et bimi ba cerclage na mususu yaka suite ya kolongola zemi mingi bazo kotisa ko ba mabende ya héritage et fragiliser col yango soko zemi moyen ceux qui zemi banjo poussa na menace ya avortement banjo ya mona au saigner libumu pasi au saigner yango basengaka basali cerclage batioma kolikolo pour et permettre zemi à terme. Mais mususu pe ozana onjo to makasi net ba biso kol e fungwa makasi ko elenda donc ngai penza na zemi faut ba bondela ya fungwa otamboli combien ça te 4 calonios vraiment donc ezosenga olia malamu. Moi, ça zemi faut aller à légumes et belé parce que zemi y a kana constipation. Constipation on a pour aux en charge. Ndenge obande ko ça la digestion facile ou que ça la bongo te pour il faut moi nano alia. Alors biloko on a des autres éléments et même en constipation. Voilà pourquoi moi ça zemi il y a légumes et belé pour éviter constipation pour ba jour où il y a maternité basi musuba sumbaka. Au lieu pour ça moi na ya tindiginde et lobasima. Voilà. Kotongola ngo na terme te. Tongola soko komineti na ba 6 mois ndoko ki kotongola pone bandeli kotongola ba pression makasi so école les makasi te mwana bimi ba boya rapé kotongola na suka soki okomi déjà na ba contraction yo okende toilette okyo sala kakabo omoni obimisi mwana yango ba evitaka ba biloko wana balobaka moi c'est soit komi à terme à tongola te mais à terme on a kotongola te mais lia dongo ebele mais la mai ebele lia ba fruit ebele yango nde kopesa o makasi po tango okende ko
kobota souffle ezala ozala affaiblité banticorps non et répondre ba o ba liaka bien te yango monaka moi si asi alembi mais moi nana bimité mususu pe bokoki perdre moi si après kaka exercice ya accouchement bino bokanisi a opema kokende ya moto yango wana alors moi si azemi il faut koyeba eloko nini il faut lia eloko nini il faut olata. Ok. Pour toujours l'obéla sur les deux. Te ba jean musu sezarana elamba. Mais ba zemi na biso to batela rapport na nini. Ngai na to akana misu mibale. Bato ya ba misu misatu misu mina ibazali. Mabota ezali esengome ezaka risque makasi yango mona mwasi musu akobota na yena mona bakufi mususu mwasi akufi mususu mwana tikali babiloko wana. Alors pour se préserver na tango na biso banda kolba mwasi azemi atambola na butu te parce que milimo ezokende na butu wana oyebite mwasi azemi akotaka wenze na butu te monyo te na combien bon naza kalufunga na kita akotaka mwa wenze na somba kwanga te. Moi ça zeme akota wenze na butu te parce que bato pe bayaka kosala ba sacrifice na bango bayaka na wenze alors okoki ozala na okutani na libakwa mabe okomi na mauvais moment bakoki o sacrifier mwana yango mona kabana mususu abotami bayibi mungongo bayibi mutu po mama zaki ka libumu polele kotika libumu kotambola butu bilialia biso photo libumu ba travailler ngwa mais oui. Oh, au simba oteya aboa kele oka flèche. Zeme zaki na ko évoluer bien, zeme comme compliqué. Donc pour se préserver, neti biso ba ngala moi si sora za zeme alia kalikoko te. Biso amaya likoko pour nini parce que biso na pe ma mwana aozana maladie ya pema. Yango bapekisaka mwasi ya zemi kolia mbisi ya likoko ezate ke mbisi ana osa te pona pema wana ça peut influencer pour éviter kolia yango te. Ok, merci. Siko pour na remorquage makati basala ndeni baso bala la musu musika ya papa. Musu pe baza pemenya papa. Siko ko sala ndeni ezaka na ba délai na ngo ba pesaka to ndeni parce que batu musu bakasa mwana azaka ya kobatela soki abimi akoma exposer. Ok, mwana faut batela ti azoko kokokisa inane. Nde opemi. Mwana za ya kobatela mama kapache po mwana azokola c'est vrai mais ayebi na makamnyo sauter. Tomona ba bébé à côté fourchette na prise à kufia ke. Tomona mwana la angulumi bendi cantine za na maya moto mwana siki. Tomona mwana angulumi kwei mwana ba bébé a kobuka na bazali. Alors mwana azaka ya kobatela la libumute. Mwana il faut kobatela yango mona ki biso bangale za mwasi soka uchobota à côté wale. Wale wana na ye na mwana babimate bazaka nanda ku jour to bima to sali mo feti bat babimi parce que mwana ba cartilage po wana zana na mikuate azana biloko to liaka lango meza crutch siko yango wana nde ba sembola kabana obenda ye azwa forme miku salama akoma makasi mutu ekangama. C'est vrai que mutu ekangamaka d'un côté et kangamaka au fur et à mesure mais o aliboso nande betaka ekangamaka ba boya kasiko mwana ya bébé ba bimisaye azana opolele po eloko monte salami boko sala epe eloko soki baboya moi ça zeme mela bakisi parce que nzoto mwana eza pete yango mona ba msu babota makana ba handicap mama amelaka kisi moko soit pona olongola zemi et bandai ko sala déjà et fina déjà moi liboko zemi elongwete mwana abotami na défaut pour kiso ya melaka ba défaut musuba na babota manango par rapport à bimela yango balinga moi ça zemi avant mela kisi il faut consulter médecin nayo atala soki eza compatible. Donc voilà. Merci maman. Tu continues la question à biso oyo ya remorquage pour batu bazakala mususu mobali fois à la pembeni là mususu remorque kamba on peut coller fungwama mais mususu bazakala mususu mobali azate akali moko ako se tenir ndengeni te omoni kozala na mobali pembeni eza ngo peka bien pona omoni bazemi musu eza na ba caprice ba pasi ya butu foza na mutu simba boye zongi sa pesa miso akoka hotele maisute na butu wana po suba okoko tele mateso ozana mutu akokyo simba o atele misio to ayeli opo wana ovandi bazemi eza ka songe wana ya lo kwa to landeli on
Et bomi indice. Vous aimez la VIP vraiment. Vous aimez la discrétion. Donc, yango ana isenga moi si azemi azana mutu. Pour lemsu asanda, lemsu anini. Mais si mutu azate, kande na lobi lia légumes, lia tango bando tambola. Moi si azemi avant na rasura za maladie. Posez mes maladie. Moi je souper ma salaboy. Il y a salaboy ceux qui aiment les autres tungisa. Wanande pema. Mais yo za na makasi boy. Salamu sana to mona basezemi bazana na bakendara kiné. Na kiné na basesa ba ba exercice, il y a ba pousser, ba nini pona ko étendre ba muscle. Ma colevi ma rapport circulation à makila ezo ça ma bien te pozo vanda. So ozo tambola tamoni yo makoleza ovimba te parce que oza en mouvement. Or so oza en mouvement tende et yaka ko se concentrer et ça lui rétention d'eau na makolo. Donc, remorquage, ils ont un problème T. Celui papa Zali, mais celui pas Zate, ils ont un problème T. Au Bunda, Nango Kati, au Robota. Ok. Et tu vas s'entretenir dans côté propriété, parce que mon ami, quoi tu as tapé, quoi tu as tapé foulard, assez présenté, mon eh, dans ce cocaté, dans ce bien est-ce que et affectera pas les sous nous autres et à mututo, zemi até n'a pas c'est ça là tout aux alara propre. Te zemi penza et yaka na bandenge belé. Zemi mais choko na zemi. Kasi achara de bela poso aboti okokyo cha choko te parce que ba hydroquinone no amona kokyo melango na mabele te. Dani telise la déjà. Oui, tikali ma moto ça musala. Ça affecte à on dirait. Te mususu poso affectera bangote mais il faut se maintenir kaka. Moni bazemi ya kala neza isu bazemi na biso alelote. Biso to li zemi ya fashion. OK, o sali mo bozo ya sanko bongama e simbate. Faut ko bonga moni tende yo pesa batugwa ozwazemi. O bongama déjà. O bongama déjà de mutota oui zemi za ngo maladie na okyo bongama. Mususu po mona a kokate e loko boy parfum comme lié solo mabe mais pas quand même mafuta ba parfait o ezala ya solo na sewana ezali otie mais ou se maintenir kaka o kokyo za la saleté te parce que et puis ça peut papa qu'elle est ayebelio qui vrai chéri o komi kuno komi kubuka donc ba mi bali ba se confiarate a au monde neti au monde est faible il y a aucune solution na hors solution na et ko aider bino na couple te donc ozo bongama pour na papa à l'aise mais ozo bongama pe pour na yo moko za la présentable. Merci. Avant de continuer la séance, na biso ya ba kisi na biso o eza awa malgré ba mo cho pression publicité. Souka. Futa boto li ma mbona te. Vraiment. Ça biso ba izine te bo ke biso place te to lingi ma mbona te botika mama sala ba promotion na ye. Awa IGF a eza nzela te. Souka ya. IGF awa era nzela te. So abo era moto funde fa ba papa. Ba papa ba mo. Ba papa ba mo. So bo le to funde fa ba papa. Vraiment. En tout cas, ma ka tu to ke de bien total émission mo ya. Rapidement pour appeler mutabato pour appeler maman t'as l'émission moi ya Caleb alobeli mamu ya relation na ena dinana dans na biso pour ya théâtre en tout cas bala basi et ça li bango vraiment bien té atale musu sozala na mutu les musu bozalate il faut qu'on traite na ba bonne relation et puis bomba relation parce que ba chope mundu kité si les musu tantina nda ko bomba mais yo ya ko ndima bongo et ça li pena kitoko te ko ba nini na bato bazarake a remorquer mutu a betali solo nakoloba bato wana nakoki ozwango na deux sens mosusu eza aza complexe ondimaka te ke okoka ozwa mwasi ya bongo ntango ozwi ye alors mpo bayebaki ozwi ye oki obeta lisolo mosusu azoloba ngo kaka mpona kobebisa réputation ya motu mpo baya mibali mosusu mpe tobima nao na ye te so abia tingamaki abima nao akoki ondimisa mpe bato abia pe tia fo peti na leka oleka eza baparcours à vie okoma kombo te omoni biso bana basi to préservaka réputation parce que moi si azalaka tout le temps exposé likambo bakoki osala mwasi na mobali mais ya mwasi omona emati nzete omoni yaza mwa mwasi il fallait pas na compte ya il fallait pas wana
ozana on a besoin ya obeta tango te bato ba mona biso ba mona o pe ba mona te omoni moi mobali ya kokyo tanga na e basi na bimana 50 filles 60 et lobela bato eloko te mais yo moi sika so bandio le kaba 7 ba 8 et comment au combien indexé alors pour la discrétion pour la garder réputation il n'était pas obligé puisque bato batuna ki bazaki pe na ba photo te pour so ka bina bimana ete ba bi photo yango exact donc il n'était pas obligé ya ko exposer peut-être yé na mobali na ye a ibetela lisolo te ki bimana yo yoskondo okioloba bon belle famille na yoki mobali na yoki siko comme une version na yo contre yaye et ça qui to côté il y a déjà parents a divorcé a yebi makambo réputation ndengezala il ne pouvait pas lobango babilo mususu biso to lobaka nde biloko ngo tozoloba tozo copier makambo mindele to même quand c'est pas nécessaire. Tu vois, moi j'ai grandi en Europe, chez nous là-bas, chez nous nous sommes des Africains. Toza ba bantu, ba parents na biso ba boko la biso bongote. Biloko mususu soko copier, ezala important. Mais tu vois na penya intervention na ponanga ezaki importante. Merci. Merci Napor na yo mère na sepélanso to partager boé to kota sko na si je na biso pena otoye la ka awa explication ya ba kisi oyo et puis to rozelango wapi on bandi awa et puis toke tikuna parce que bato ba règle ba trompe boucher on dirait ba problème wana bato aux États-Unis ba bengi trop oui ba réagir rebelle peut affecter rapé non malili kututé affectera bato to misala ba stress stress ça fait partie mais oui ça fait partie parce que tant que muscle les a tendus et que fonctionnait normalement tant que yozo c'est la 14e jour c'est yaka Nathan yo sili kaka nese sotara nango yo sa no ba exercice ça oza non na datwana c'est ça et loko mususu eza ko affecter bande konanga ya basi mingi na poto ezali alimentation. Okay. Omoni biso awa tozana nuka bien. Tozana biso na ba pasi na biso ba difficulté ya ndenge na ndenge mais tozo respirer l'air pur. Ezana nous polluer lokola ya occidenté. Deuxièmement biloko na biso eza bio. Okay. Moni babilo na bango eza la période ya manga te manga ezali tala manga munene. Liae azan goûter. Lila la pendia orange. Liae azan goûter parce que batia ba produits chimiques tellement ba respecter la saison te bango pona bango eloko ezala en tout temps en tout moment or biloko ana sikoyo ko faire pousser eloko na temps nango te ezo perdre ba vertu nango et puis ba produits chimiques wana ezo zala compatible te na ba organe na biso et bango sko biloko na bango la 89% eza na ba produits chimiques. Or biso lilala so ezate. Tant lilala obima to liango. Manga so ke ezate tango ko bima to ko liango biloko na biso eza bio, ezo kola naturellement. Ba légumes na biso eza ba produits chimiques te. Ba zora na ba bloko ana mutuka bloko e boaki ba balusi mabele après ba loni to lié to en bonne santé. Mais c'est pas la même chose pour eux. Biloko na bango eza ba boîte, ba conservant wana banini yango ndozomona bazana sérieux problème ya cholestérol, sérieux problème ya sucre, sérieux problème ya tension pour mélange wana na musala na stress nyose sangani ezo sala que ba basi bazoza na difficulté à kobota ba mibali ba sperme na bango ezo zala na vite pour na ba condition de vie au bazo vivre. OK, ba solution ezali ni kasina o tandeli biso. Oui, ba solution ezali neti lokola bandeko ya mibali oyo ba za ba azospermie ba oligospermie. Voilà, faut expliquer ngo ezali en français. Ezali ba mibali oyo ba mataka na bango eza na vite. OK. Mususu azana na litaka mobimba mais ezana motilité te donc vitesse oyo prenda ekima ekendeti na matrice ezate. Mususu pe azana litaka kaka na mutu na mukila ezana eloko te. Mususu azaka na mukila mais na mutu ezana eloko te. Mususu pe eza mobimba mais eza vide. Ezana vitamine te. Ba mibali wana bazana possibilité te ya repesa moi 6e. Siko poyeba ozana ba eta wana oyebango na ba sperme na yo. Sperme na hormone soko sali rapport na maman après kaka yo ko bima yango pe bimi.
OK. Elandi na sima. Mususu romona yango eza mai ka lokola mai otomela na pompe. Mususu romona eza chocolat. Donc lokola ba perruque na oboye romona pe sperme couleur eza na problème. Sperme mususu romona yango tant yo bimi et sali solo lokola moi tomson lokola neti solo a règle. Et sperme eza na problème. Sperme mususu pe romona o sali ti aussi si o éjaculé té. Oza na problème. Skopoye ba so sperme no eza bien. Il faut la pembe penda neti papier na biso boye. Et puis ezala lokola crachat. Donc eza vraiment gluant. Eza lokola pâte. Nde sperme a bien yango wana. Avant même kako ke ko sala ba examen, soko remarquer ba biloko na tangi ya yeba que sperme no eza un problème. Il faut que nous fassons l'examen. Pour nous na posa ya consultation. Oui, na linga rabatu ba kende hôpital parce que nga naza na kisi mais na yebite kisi il faut na salela ngo na combien de temps. Or résultat yoko ya nango ba koyebisa nombre de vies les a 20. Pourcentage les a D, motilité 0, mususu pe 000 tina suka. Donc o ejakila non mais o ejakila eloko te. Donc yango moni na makambo etali kobota il faut moi sina mobali ba kende hôpital. So boki hôpital boye na ba résultat bo lekisi ko na consultation ndenga na pesi bino kisi pona sperme ya ba mibali awa nazali na F3 vitalité A, F3 vitalité B, Sende ezate posili, yangonde etretaka, makambo etali sperme et pas yaba mibali. OK. Voilà, m'terminons combien? Si on a pourcentage bon tele na fiche na e nde na koyeba combien a komela mususu amelara pendant 3 mois mususu a komela 6 mois mais bato mususu pe ozopesa ba restriction ba o respecter te oyebisi pendant que ozomela kisi omela masanga te omela cigarette te oko remorquer pété remorquer na yo kutu pour RZM ekoto yebite remorquer na yo parce que à tout moment ceux qui sperme bongi zeme ekoki okota mais au moins on respecte mais atokene moi fête mo betalaka ba master ba invité na meleka moi champagne moko so bino moko c'est que 3 sikoyo ozo bebisa kisi o mela ba kisi ya mindele te omeli traitement sur les simbité wana ezali sous problème na te voilà si qu'on a côté na biso bana basi pe bazana ba examen o basalaka avant aya kozwa traitement OK batala o ceux qui trompe na yo eza bouché ou pas OK batala o ceux qui ozana ba ovaire na ba hormone OK batala ceux qui matrice na yo ezali moto ceux qui ba yena biloko wana nde ngasko na ko pesa kisi nazana kisi ya ko déboucher trompe nazana kisi ya ko déboucher règle awa tozana débouche règle débouche trompe et sili ceux qui te déboucher règle te déboucher peut trompe au cas où trompe est bouché en dehors de ça ce qu'on a un problème il y a ba hormone na ba ovaire toza pe na ba kisi oyo okomelela pona ko remonter ba ovaire na ba hormone ceux qui aussi sinde oyo kozwa pour terminer kisi pona ko chauffer matrice wana siko bokomi compatible na yo na mobali ce bo passer rapport na bino bozwi kisi boromona zemi à tout moment ekoki koya bo éviter kaka stress. Pour stress P et si maraté na traitement. OK, merci en tout cas. Maman na moni pe tetanga. O expliquer en te? Tetanga na expliquer en gote. Tetanga oyo ezali ba en tout cas bato abota misote. Lobanga ngante makapashi ntaisanga na loba. Voilà. Makapashi ngante. En fait, Tetanga Oyo, c'est vraiment un thé miracle. Thé Oyo, je conseillerais à tout le monde de le prendre. Parce qu'ils ont en même temps préventif, en même temps curatif. Thé Oyo, ils ont un problème, il y a tension, problème, il y a diabète, problème, il y a barin. Ceux qui ont filtré bien thé. Barin, il y a un pourcentage de kiti. Il y a un sous-dialyse. Il y a un rendez-vous. Vous avez un rendez-vous en décembre, il y a un thé. Au moment où il y a un
rendez-vous na amélioration au kota bandeko bana ba problème ya ba respiration mutu mususu alobi depuis na bela covid na bela kosuko so esi la raté na koma koyoka fragilité côté respiration tetanga izawana ekosunga en même temps ezokipete ekipete wana kuta esa bien ntango obota te na oyo yango te mabele kobima ya dega te oyo ekosunga yo mpona korenforcer système immunitaire te oyo ekosunga yo mpona korenouveler bacellule surtout bato bamelaka bakisi ya tension bakisi ya diabète ebomaka bacellule ebomaka efragilisaka bapoumon et puis efragilisaka barein yango il est vraiment conseillé na bakisi nyonso omelaka wana bakisi atetanga likolo mpo epréserve yo sikoyo otetanga mpe ntango ozobela misu yaka lisupe kana tetanga na voir clair voir clair ozotia ba goutte tongo pourquoi tetanga pe ozomela tongo pourquoi au mona vision no ekomi éclairci misu ekomi pembe ba rouge ane sala na misu e ozalate ba mikosa ba moto ba maya misu kotanga e ezalate po te na voir clair bazo gérer côté wana mwamba papa mwamba papa ndeli kambo na deni atekisinga bien te bien nzoka alanda marabo alanda manaba pe bien cool alanda mi pe na bakonzi po depuis émission wana bagarde ayeka na photo patron bina zo mokonzi abio pesa oyo mokonzi abio pesa yaka na photo batindi ezwa wa mokonzi mo abi longola papier wana likolo yo pesa eka boîte mokonzi en tout cas mwamba osala quantité nini osala quantité nini esimba te lobi evangile abeti tu kuna mo garçon moko ayekozwa 18 mwamba abi yo 18 oke nango habité na sombeli ba master nazozonga ba master batinda ye bambongo na bao donc mwamba ezosila ya kosaka te leo na tika ya jote nazaka na de ojo na tika ngote merci mère to comme nasuka oyesa ba obalandi bisoni. En tout cas, ba balandi biso na osenga bino nanu bo s'abonner massivement na chaîne YouTube nanga pour na ko soutenir ngai. Chaîne nanga ezali Nation Puissante Télévision. Bo s'abonner vraiment massivement et ko encourager nga na musala ona kende liboso. Na sengi pe na bino ba consommateur ya maison chez Kati. Bino o bozo bika bozo mona quelque chose. Bozongi saka toujours ba retour. Bo pe saka ba témoignage pour na batu bandi maraketo zo sala musala ya solo. Et puis bato oyo boyaka pona kotia biso ba croche jambe. En tout cas, tant on est qui Jésus-Christ a appelé Simwinda, Moutobo Mango, Azate. Numéro de contact nanga ezali plus 243 82 20 000 12 à la fin. Merci vraiment na Kapach Télévision pour notre soutien na yo pour bato bazo réagir bazo mona penda na landa ki émission na bato wale surtout ba benga kinga bato na ceux qui na kokyo sala bango wale. Merci vraiment parce que ba mituna nande sala ki ke bazala éclairci et puis merci na évangéliste Miché pour l'apport na musala nanga. En tout cas na ole marate ko senga o. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au
plus 243 99 24 46 090 ou encore au plus 61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Rit Beauté a les sous Cynthia Kapash Outko Sokola apakola kama gamme de beauté ya Rit Beauté. Bato nyonso balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro. Yango gamme oyo ata bébé apakola ngo. Olingi tena yo ekitate e matate ozaloka mwindu kitore e o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo. Mafuta na biso yango nde mikolo na zopakola. Oyo eza na base ya papaye, savon na biso eza na base ya papaye. Mafuta na biso pe kitoko. Ba o balingaka monoko na bango koma na kwa mwa rose, bokomi kosisa te biso na mpona kobebisa monoko te. Rit ya beauté ayebi biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekota babuto ezosakano makasi ozala na poto ozala na afrique buto elingi oyo elongi mafuta oyo solution Rit Beauté atie biso yango so omonake batashe moko esali ngai ya mwindu Rit atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa Rit Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basala ngo na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola ngo nazo recommande bino bagamme ya Rit Beauté bozala vraiment déçu te au voyager te place à moi te place à malili en tout cas bagamme ya Rit Beauté et etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Rit ndeti nga bomona poso nanga ebebaka te bosepela na poso nanga likolo na tingani kaka na Rit Beauté. Rit Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, les robes de soirée, les sacs, les chaussures, les perruques et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Papa, oredezo yango. Est-ce que biloko yango eseyaki? Koko teleza wat. Mbote na biso? Mbote? Mama Kapash. Yo posa. Ah na oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Bayebisinga sérieux za makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition kitoko Luka Oredezo. Notre restaurant vous propose une esquisse cuisine qui fait le bonheur de gourmands.
C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa Nabosani. livraison à domicile. Nandaku na yo. Na petit colis. Baye kotikela yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki omoni ke na famille bozalaka na batama be biloko ebungaka pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ningake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapache, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Équipe mobimba ya maison Shekati pour musala otozo sala yango ndezo sala keto kende liboso yo oyo obenginga ozwinga te tikelanga message parce que deux fois naza na émission deux fois naza na église deux fois naza na consultation to na laboratoire tika message na ko répondre yo nanga ya suka ya koyamba téléphone ezali 20h30 pour permettre nga pena se reposer baner pe kita natala pe bana na sala pe makamusus en tout cas on nazala ki na Nzambe apambola yo mama Kati apambola pe ba o bazuta na bango kolanda biso na ba wazo soutenir yo oza papa pe olingo soutenir na bakisi o somba te mo bité moi sur za makasi pena bino bo tala ka terre mama Kati bon aza occupé pardon o mère ana sala na émission a mystique te tu as besoin de contribution na bino en tout cas bon la mère bino tu as besoin poche bo soutenir ndé maman ba jeune garçon ba tonton bo tika ko tungisa mama Kati nyonso boso mané bakisi bocha ende poids et ça là vraiment bien merci mère merci passer en tout cas merci d'avoir au batali biso prochainement na numéro à Sika bye merci bye Capage TV Capage TV